Lobi batu nyonso bazwaki basoso bakende kozongisa et pourtant ero ekomi jatare po bazo kalinga déjà babi eza ya mabe oyo nyonso azwaki basoso ya Noël ya Transco bakisa mai na baji otomelaka nyonso aliza baénergie abakisi kangi makasi awa pe osida kobakisa ye wana azwi mai abakisi pesi mwana mai kangi bouchon moko akangi deja azwi mosusu abakisi mai azwi bouchon akangi nyama ya bwaki azwi yango atie na motu yo wana azokomela te biloko tozomela na mashasa oyoki elenge ya Congo tapelema lobi batu nyonso bazwaki basoso bakende kozongisa et pourtant ero ekomi jatare po bazo kalinga déjà babi eza ya mabe oyo nyonso azwaki basoso ya Noël ya Transco lobi batu nyonso bazwaki basoso bakende kozongisa et pourtant ero ekomi jatare po bazo kalinga déjà babi eza ya mabe oyo nyonso azwaki basoso ya Noël ya Transco akende kozongisa ava komela pulupulu na ndako ye na bana kowelela kolia te kotokisa te po eya kokoma o bapesi biso soso ebeba deja dele nango ezalaki ya koleka Transco lobi batu nyonso bazwaki soso wana bowelela nanu te bokende ozongisa kowelela kotokisa te kowelela kotya na moto to kalinga kende kozokisa po basoso wana bakabolaki pa baagent eza ya mabe tala communiqué direction administrative ya Transco ekomi yango ye précisé basoso wana fournisseur apesaki bango nzoka badate d'expiration nango eza deja awa bamikolo ya kotanga donc ekorisko tie provision na ndaku yokomo olie soso ntongo midi poko lokwa maya opire olie na ntongo bakalingeli yo olie ya midi basali la bouillon olie ya pokwa ya kotokisa olingo lala olie su mususu batumbi na mtalaka forme nyonso kolingela donc wana pena diarrhée ya sirsi ekokomela trop tard bona année yo tozali nanga ya bangala na baswahili elengi mama tunanga nini tala siko bona ne baluba soni mawa ini bosoto nzala masango emati impayement mama na ngai ye oni ntomona makambo oyo eza soni aba baswahili na bangala buzunga boyete dokokate mwanga edokupa poto osama mikana me wapi bona ne ya soni oyo bakisa mai na baji otomelaka nyonso aliza baénergie abakisi kangi makasi awa pe osida kobakisa ye wana azwi mai abakisi pesi mwana mai kangi bouchon moko akangi deja azwi mosusu abakisi mai azwi bouchon akangi nyama ya bwaki azwi yango atie na motu yo wana azokomela te biloko tozomela na mashasa papa mokonzi olakela biso deza yango oyo bokosepela bokofete malamu tofetaka malamu te
biloko ezalaka cher totekaka mpe malamu te ata bona nde tomona keno biloko ekiti oyo biloko kolia oyo biloko kolata ekitaka te ezalaka toujours prix likolo sikoyo tokofete mokolo ni mbula nini ti tokokota koteka ezalaka te mbongo ezomonana te tobalaka kovivre boye basoda basepela biso bakommerçant tosepelaka te peuple azokontinue kosouffrir na passe ya transport na nzala na libumu nyonso. bibembekele ngani awa bibembekele ngani burumestre Masina asumbeli bibembe bato mabele burumestre Masina atiki bato bawei na mabele abakunda bibembe te banda bibembe komo na cimetière esundolani awa bafami bayotalaka bibembe na otala asumbeli bibembe mokonda mboka esezalaka pena boye fati beton burumestre na Masina tena asundoli batangani awa bakomi bakata moi bato bayetola bibembe kolakisi oyo mona mamba burumestre basala. Mama eyinzi biso ala meteo makambo eza ya kobeba bino mibali boza bandoki biso basi tolapaka bandoki oyo toolingaka mwasi ozomona oyo lesi zume nano mwasi oyo azalaki na mobali ne balingani première rencontre babengisi bacamarade balie koule mayo taba bakonsome biloko ya 125 000 bakimi mobali akimi bango alie bao na telefone siko basola la police pesa musika teta bango yo mbanda baye zwanga lesi baye eyingie boka biso basola pamibala olinga yaya wawa yo yaka zume filo na yuno hii Jessica Kei fama wela Jessica fama wela Jessica. C'est sérieux, oh, Marambo. Un vrai chauffeur en plus. Ah, boye mokonzi ya mboka do tosenga na biso te soko olingi osali so olingi totiki na o obanda tosenga kosalaka na o soko olingi osali so olingi totiki na o loba nanu mama toyoka yo bazoloba likambo ya dollar oyo bazoloba ezopesa biso pasi biso otengisa bana na ekole ya basango batiaki minerval na dollar ntango bamoni dollar ekiti bango balobi ke minerval eza esu na dollar te ekomi na franc congolais na franc congolais balobi na ngai ndenge eza na posomba cahier de communication na nini oyo il faut pesa 10 dollars nazwi 10 dollars napesi mwana akende nango bazongisi ye balobi soko pesi 10 dollars il faut bakisa na franc congolais ezala 28 000 donc c'est-à-dire na kati ya baekole kati ya bakasi bafusa bino na to ya 28 500 mais to eza na 22 500 natunaki soki dollar emati bakoyebisa biso lisusu na ekole tomatisa tozongisa mbongo na dollar kopo na yo mama osala posa Kabila azonga makambo nde ezalaki ozala posa président Félix akende na ye parce que azonga kaka Kabila azonga mama mutema esuki yo Kabila azonga bendenge nini azonga donc mutema esuki yo la voix Il dépasse. Merci Nabino. Oh mon biso. Ne biso. Merci kaka. Merci. Tu comprends? Ah. Il dépasse. D'abord de commis. Merci. Mais biso tuvana tuzomela diamba tuzebele. Okanga bisoko
tozana ba 20 na biso lobi tolukaki mboka baninga na kokamwa bangi na Kinshasa ekomi neti pima na ndunda tika bangi okomi lelo moyibi yebeza bangi moto ezotindaka yo yiba tika bangi okomi lelo kuluna ezali bangi moto ezotindokoma kuluna tika bangi nayembaka kitoko mpona bangi ye sale nini na Kongo amelaka bangi te bien makasi ata na mbula nakonwale tika bangi musuku ekotina nganda ezali bangi moto ezotindo banda na nganda tika bangi Kabila na kinga kati ebela bangi alona na simanda kune tika bangi Fayulo melaka bangi omoni fachi aza bokonzi pona bangi eza bangi. Je pense que na suki wana o se de bois soumen lendi bien makasi wapi seba okanga bakanga maboko yango bakanga yo asoso akanga te na suki wana. Papa gouverneur ville oyo eza yo yo nde oza chef ya ville lelo soki likambo na ville ya Kisasa bakotanga kombo ya colonel Mimi te bakotanga kombo ya gouverneur Bumba moto yo pesi responsabilité colonel Mimi longole na responsabilité yo pesi a mérité te a obebisa kombo na yo a obebisa ville ya Kisasa. Colonel Mimi azotambola na bakuluna colonel Mimi ya la police problème nini ezolekela ngai na colonel Mimi na lupangu na ngai ya lopori nazalaki na conteneur lupangu na ngai eza 25 mètres sur 25 et 25 mètres sur 26 ndaku na ngai na tongi eza mulai nango eza ya 24 mètres na tika 2 mètres na balabala na lopori na tika 2 mètres na zui conteneur na tika mulai ya conteneur eza 2 mètres na tongo na kati ya lupangu nanga na kei na komi na zui autorisation oyo beaucoup merci apesinga na te conteneur colonel Mimi na yebite soki na wela na ye mobali soki ngai na zambanda na ye ou bien ndenge nini aye asali tuna longola conteneur wana pona ko éviter ba problème ngala civil ya za policier ya kataki na bangi de kombo ya la police na bangi kombo ya la police na longoli conteneur deuxième lupangu na ngana kanda si prince Kasavu place nazo sala chantier conteneur musoso ezalaki wana ezape na kati ya lupangu kaka mukie ezoki na terrasse comme tel l'état azali mukonza mibeko na keipe pa ya beaucoup merci na zui autorisation l'état a autorisé na ta conteneur place wana colonel Mimi na kiyankile na ebite problème nini ezangai na colonel Mimi atindi ekiri na ye ya bakulu na sans document ngai naza na autorisation au bukume sa pesinga ekiri na ye eye wana forme na bango lokwa bakuluna baye wana to coopérer na boy ko coopérer na bango auto coopérer na pesa bango na boy nga lobi na coopérer te na za na autorisation colonel Mimi atindi mutuka longola conteneur la kisi autorisation o na za nango colonel Mimi aboyi aye ko longola conteneur wana na sans document azata na document te azata na document moko te aye ka kitake colonel Mimi asalaka d'un gouverneur. Il se pose un problème. Les études, vous faites quand?
Quand vous accédez au pouvoir ou quand vous étiez le candidat avec un programme déjà chiffré, vous savez ce que vous devriez faire quand vous arrivez au pouvoir. Quand on fait un projet, quand on est au pouvoir, un projet, ils ont l'étude de faisabilité, après exécution. C'est pas moi qui vais t'enseigner ça, papa, ici. Bah, ça, le projet, toujours un candidat, papa. Les candidats, s'il vous plaît. Les candidats, alors que la population, quand j'étais candidat, je vais mettre en place un bureau d'études. J'engage des moyens pour ça, l'étude d'assainissement. Mais c'est ce qui se passe ailleurs, malheureusement. Non, c'est faux, c'est tu crois. Le candidat politique a un bureau, a des gens avec qui il travaille. Études. Bah, non, les études font partie du projet. Mon étude de Bimalaka, ta projet là, mais c'est le gouvernement. Tu as compris quand même. Ça fera bientôt. Je veux que tu comprennes, Osé. Mais c'est le gouvernement, ça fera bientôt plus d'une année que Banzela Moussousou Ezali, il y a Okangama malgré va travailler ça au Salima notamment. Na Ngiringiri na Kabinda Wangata Flambeau na Kabambare vers prison ya Makala na Banda Tibango Zeleza la sous-souté na niveau il y a Kasavubu vers Money Shop aussi Nzela et Bonga mais Silate. Qu'est-ce qui fait que depuis plus d'un an le baquet qui pour inaugurer Banzela Moussousou les 30 jours mais surtout toujours inaugurer sous la kaki pour inaugurer les 30 juin et Salamité puis Kasavubu on a kaki na Kimbondo na Kiringiri na na Kabambari na station de campagne aussi. Il y a 6 mois le bail qui misale aussi la misale c'est la t'es beaucoup le bail on le bail té bon si vous avez peut-être je sais pas Moussala Oyo to libérer déjà Banzela et Pelé faut qu'on appelle one que non tout libéré Banzela belé il y a qualité pénible to solo bela une année Banzela ya kokanga tisiko et là nous sommes au monde Banzela on a on to en étude dawa ba pe ça na temps na exécution totali et c'est une maison avancée quand même. Oui, mais et où les embouteillages, beaucoup viennent du fait que Kassavou vous a sauté. Aujourd'hui, oui, effectivement, Baton Pandia, Yamamba, Funa, Tchangou, côté la ville Mingi, de Bokassa, de Flambeau, et puis voilà, de Kassavou, et puis voilà. Kassavou, écoutez, une particularité, Moko. Tant que tu vas dire ça, Kassavou, tu écoutes un problème, il y a Pont Cabu. Vous voyez? Oh, déjà, comment on dit? Il fallait résoudre le problème, il y a parlé du peuple, comme ça là, on est à Pont Cabu. C'est deux prestataires. Alors, oh, facile ça y est pour que on continue. Sauf que dans le Pandi, on attend le moment que Bazar va avancer en béton. Vous voyez? Il va continuer, beaucoup avec la victoire. Et de là, pour je me suis à Kassavou, je suis au Rwanda, on a côté à Money Shop. On qui est une partie, Bazar avancer. Bandal Tibang, il y a un problème. Bandal Tibang, un problème, ils ont un problème au sous-sous. Jelana Bandal Wana, Bazar pour ça la réhabilitation, il y a Mamba Mai. Tant aussi, ça va le Rwanda, c'est la Maïwana, c'est la Eruzonga. Je pense que Bana Bandal, Bazamité Maokita. Vous voyez? Mais ça, la réhabilitation, il y a Maï. Je pense que c'est pour si je m'abuse. Maï wana fouille et qui sa pression et distribution d'eau. Alors pour ce faire, tu as ça la balamment revient sauter. Pour ça l'ivoirie, tant de bouc à sous-sauter, on a tout bon ça. Ce qui va toi Maï, c'est ici, d'enzéron sur Eurobonga. Allez-y, Kota Monishop, au Bama ou le Bama Monishop. Kota Monishop, sur le talibien, c'est déjà bétonné d'un coin. Un parti, oui, bazo continue Koto parce que, même si on a banzé, on se toujours comme pour nous faciliter pour faire les déviations. Oyoki elenge yako